Congolais azangisaka makambo te. Congolais. Somo. Eosala pasi pasi penza ya makasi. Pasi penza surtout pour na ba personnage public na biso. Surtout pour na batu oyo ba yebani bandeko na ngai ekomi kosala pasi. Pasi penza ya makasi, pasi pe mawa, eosala pasi. Mosusu bandeko na nga ba mosusu balobaka eske makambo nyonso foka komemaka yango na ba réseaux sociaux. Oui, ezala makambo o biso moko totale tolobi ke non, o tokoki komema na ba réseaux sociaux te. Mais ezala ba makambo mosusu, mosusu otalo lobi te. Oyo penza il faut kaka to ya kolobela yango. Parce que biso ba Congolais na côté mosusu kande na lobaka tozo exagéraka mwa muke. Biso ba Congolais la famille tokomi na biso ko exagérer na ndenge moko ya mabe penza makasi. Congolais yango balobaka kaka ennemi ya Congolais azaka Congolais. Ennemi ya Congolais aza mutu mosusu te. Eza kaka biso na biso nde tozo bomana. Soki totala ta ba makambo na biso zo leka kuna na bagoma. Oui, batu mosusu batu pays mosusu neti kande to loba o ba Rwandais baza. Il y a aussi des Congolais. Ba Congolais pe baza kuna. Bazo boma pe bandeko na bango ba Congolais. Bazo boma bango parce que biso ba Congolais bolingo toza nango te. Biso ba Congolais to lingana na biso te. To bomana ka biso na biso. Yango bomona ka biso ba Congolais. S'il s'agit que no ba tie la mutu poison, a tie li mutu poison, a mona te, a otala ndenge mutu ozo kufa za ta kuna te. Biso ba Congolais na butu bakote libino na ndako baye bayibi bino biloko baye bomi pe bino biso ba Congolais na ba Congolais. Donc ki mutema mabe moko bandeko na nga pas possible to lingana te toza na mutema mabe mutema penza mabe et ce qui n'est pas bien. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza toye lisusu na poutine de l'écriture. Belle vie kandi la patrona, moi si nzambe. Balobi belvi kandi maboko pembe, motema pembe, ya nyonso pembe. Me batu mosusu, balobi te, motema na eza pembe te. La famille, makambo eza ya kobeba na kote oyo, makambo eye somo, makambo eye mabe, makambo ekomi kosala pasi, pe mawa mingi na motema. Nini Étoile Inès TV amemeli bino lelo. Ebele abatu deja na ba ero oyo bazoloba mama kota kaka yo linga kaka kobanda nanu na ba adage na yo wana kota kaka. Bakota na lombango te pardon. Avant to kota bandeko nanga na mwa sujet na biso ya lelo to kota penza na mozindo ya nini to memeli bino lelo. Ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batutu oyo balandaka Étoile Inès TV. Batu oya sika o bakoti kolanda Étoile Inès TV na osenga na bino bo s'abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute. Et pourquoi pas chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours bien ce que zolandaka Étoile Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zolandaka nga zo penza kiti na yo ovanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu, obosa na pete, mwa biloko na yo ya kolia, ezalaka toujours bien ceux que zolandaka biso, ozolia na tokos nyonso.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka bien te. Awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker la famille aye na ba solution ebele. Gavker la famille aye pona kosekisaka biso. Yo oza na problème akobota, yo oza na problème soki ya ba myome, ya ba fibrome, ya ba kyste. La famille Gavker aye na ba solution ya kilikili. Aye pona kosunga peuple congolais. Toyebi ke na peuple congolais na biso bandeko nanga ebele ya bandeko na biso na minute oyo ezala basi ezala mibali bandeko nanga bazoleka na ba problème ya somo. Yango Gavker alobi te na otika bandeko nanga ba congolais te, il faut na ya ko traiter bango na ya ko soigner bango babika penza libela na système moko ya kitoko. La famille ba témoignage ya somo ezanga kutu ba audio koloba te na téléphone nanga pona bandeko o mosusu bandeko na biso ba congolais oyo babiki libela na nzela ya Gavker. Bon contacter Gavker. Bazalaka na bango opérationnel 24 heures sur 24 heures. Basololaka kitoko. Ba produit na bango ezalaka partout. Donc soki yo oza soki na France, oza soki na Congo, oza soki na Angola, oza soki wapi, yebaka ke non ba produit na yo na système kaka ya Tokos ekolanda yo bandeko nanga na kitoko nyonso kuto yo melaka nango te na nzela Donc kaka quelques jours seulement mbala moko ozwi yango na système moko ya Tokos mingi makasi. La famille tozonga sikoyo na ye moko Poutine de l'écriture, ye moko Belvi Kandi, ye moko mwasi nzambe, mwasi moko kitoko wapi, mwasi moko sololaka penza kitoko Belvi Kandi la patrona. Lelo toye bandeko na ngai, toye po tosala analyse ya makambo yo. La famille. Toutaki komona célébration, il y a 6 ans d'existence, il y a Poutine de l'écriture. Célébration wana, a célébra ki angoye moko, a salaki live na ye, bato ba souhaita ye, abando kotia banzembo kaka, pona ko adorer nzambe, parce que quand na lobaka na bémission nanga mosusu surtout, o e concernant existence, il y a chaîne na biso, il y a Bellard, la famille. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tant de personnes, bafongola ba chaîne na bango, 2 ans kaka, et aussi na été afandi yango. Batu mosusu bafongola ba compagnie na bango, 2 ans ya pamba, bakangi compagnie wana. Mais soki nzambe a osala bolamu, muto afongoli chaîne, akomi ko engager batu, akomi ko futa batu wana chaque fin du mois. En tout cas, eza grâce à Nzambe. Et surtout, totali eza nani, aza mwana mwasi. Bande konanga, ezalaka lokumu Nzambe, ezalaka Nzambe. Parce que ye moko nde apesaka biso makasi. Ba challenge, ezalaka ebele bitumba, ezalaka ebele, mais
soki nzambe aza na yo bandeko na ngai. Allez, ntango asalaki live na ye remerciaki nzambe mpona makambo nyonso asaleli ye. Et après 2 jours après toye komona bafan na bandeko na biso ya bacomédien mosusu baye kosalela Belle-Vie Kandi poutine de l'écriture surprise. Na surprise wana bango moko basalaki polo na bango batie photo ya Belle-Vie Kandi, baye kosala bapano bandeko na nga bapano wana baye kotia yango place nyonso na ville ya Kinshasa. Bafan wana baza bafan baza na Congo, baza bafan baza na bapoto. Parce que ndenge ezalaka boye famille Libota ezalaka na groupe na bango ya WhatsApp puna basololaka makambo nyonso ya oyo etali mama na bango oyo etali famille Libota. Alors bango nyonso basanganaki basangisaki ba idée na bango tosala nini tosala nde nini nde baye kosalela Belle-Vie Kandi bapano wana na bapano wana bakomi baye ko encourager batu s'abonner na chaîne ya Belle-Vie. Toyebi ke poutine de l'écriture na minute oyo azana 2 chaînes. Azana 2 chaînes, moko ya Belle-Vie na moko ya Kandi Star. Donc moi 2 chaînes na ye wana sensibiliser batu s'abonner kuna na chaîne ya Belle-Vie Kandi. En tout cas ezalaki esengo o wapi nga kutu ta na mona ki ba vidéo. En tout cas la famille na yokaki zoto malili na yokaki tokoso na lobaka nga moko tokos ezalaki penza kitoko makasi. Babiloko ya bongo esalaka kino bopesi mutu penza courage ya ko continuer na musala. Musala nyonso toyebi ke critique ezalaka, mais soki pe ko tombola eza ya makasi epesaka mutu nyonso makasi. Ata soki mutu azalaki na makanisite ya osala quoi que ce soit, tango boko tombola ye bongo epesi makasi alobi donc musala on asalaka bato apreciaka nga. Siko soki ozalaka mafinga na mafinga eza na bato bao apprécier yete ezalaka bien te. Alors après marche ya bato nyonso eyaki kosala keno Belle-Vie Kandi ayaki ko lancer message na ba communicateur o nyonso travaillaka na Belle-Vie. Toyebi ke bazana bango ebele bato ebele balobelaka Belle-Vie. Alors ayaki kopesa bango message que non soki bolingaka ye soki penza bolingaka Belle-Vie Kandi, soki bolingaka Belle-Vie Kandi akende liboso asengaki na bato nyonso tika kofingaka bato. Ba communicateur na ye musala na bango ezala kaka kotombolaka film ya Belle-Vie Kandi. Basala ba publicité ya ba film na ye, sensibilisaka bato bakendo talaka ba film, mais bazala na tawana ya koya kofingaka te. Eza message moko eza ya makasi oya yaki kopesa parce que na ndenge tokomi komona na ba réseaux sociaux bandeko nanga makambo ekomi nango somo. Ata soki mutu apesi batu te ke na opportunité ya okendo finga ka batu te. Mais omona ka batu bakomi na bango kofinga, tango ba ofinga wana mutu ba omona eza nani mukolo chaîne. Bakomi komona ke ye mutu atindaka ata soki atindaka te. Yango ayaki na ye koyebisa ba communicateur na ye ke non mafinga lisusu te bo finga te mais bo tombola ka musala nanga. Et après ça, pesa ki ba remerciement na ye na okende na makambo nanga malembe pour que tu comprendre makambo uti wapi ezokende pe wapi. Voilà. Après ko lancer message wana nde na suka ayaki kopesa ba remerciement na ye kandenge ezalaka. Pesi ba remerciement na ye na batu nyonso kutu la famille na landa vidéo wana. Moyen na tiela bino maloba ezalaki te. Pourquoi? Parce que nasi na tia déjà na bémission nanga ebele ba maloba ya batu. Sikoyo bino moko boyebi na yebisaka bino to landelaka pe ba loi to ba mitindo nini ba règle surtout ya YouTube pe. Ba biloko wana kotiaka ba mingongo ya batu mingi ezalaka bien te. Alors yango bandeko nanga moyen na tiela bino ezate. Tango akomaki kopesa ba remerciement na batu ba camarades na ye batu na ya musala. En tout cas la famille amasunaki mo ba kombo ba mama Loso, ba mama Makambu, ba mama Karine Mpala, to monaki ba kombo ya ba dinana. Et d'ailleurs la plupart ya ba kombo o ya bando pesa ba mbote o ya bando remercier plutôt
ezalaki kaka bato nde bazoloba ye pa répéter eyaki kosala keno amentionnaki presque bakombo bato mais kombo ya mama Via na Sila Bisalu ezalaki mentionné te. Bandeko nalandaki vidéo wana très bien nalobaka très bien. Belvi Kandi tango bando pesa ba remerciement na ebandeli ye moko abandaki alobaki soki de kombo o nyonso batu o bazalaki pembeni na batu o bandaki ko filmer nde batu babandaki ko pesa ye ba kombo omona ka mutu a mentionné Dina na la douce na pesi kombo na Dina na la douce nani mosusu soki Sarah Masiala na pesi kombo na Sarah Masiala na pesi bambote na balobi kombo mama Karine Mpala na pesi bambote na ngana mama Karine Mpala. Donc azalaki ka bongo bino moko boyebi ngoni mutu soki aza excité soki mutu aza émotionnel la plupart des personnes tobosa na akutota ba kombata kombo yo lobaka chaque jour obosa nango. Exemple kutu ya bandeko na biso o basala ba mariage bayebi omona mutu mosusu otiaka ye tout ce temps na makanisi na yo keno tona osala ka mariage mutu oyo akorataka te na mariage nanga. Mais tango mariage ekomi bokomi otikali soki na 1 mois ka ya mariage ba invitation eye c'est fini obosani na yo complètement keno mutu wana otiaki ye na mutu ke ye pa ko participer na mariage na yo ezalaka bongo c'est de la même façon. Alors eko sala keno batu ebele lelo ba eko zonga balobi yango to confirmer que Belvi Kandi alingaka Sila Bisalu te alingaka pe mama Via te parce que mama Via ajouaka epa ya Sila Bisalu parce que na batu nyonso mentionnaki ba kombo mais kombo ya mama Via a mentionnaki yango te. Congolais azangisaka makambo te Congolais ayaka toujours na makambo, je ne sais pas. Bandeko nanga, ka ndenge na uti koyebisa bino keno nga moko na landa video wana. Tango na mona kika ba mbutu ebandi déjà na ba réseaux sociaux batu déjà bakomi koloba keno amansione ki kombo ya Mamste, amansione ki kombo ya mama Via te. Bandeko nanga na lobi te, nga moko foka na landa video nanga bien makasi na landa ngo penza na bukebi nyonso. Pour que na yeba soki eza ya solo bandeko nanga c'est ainsi que na kota ki penza na video wana otala keno batunde bazo souffler ba kombo batunde bazo yebisa ye ba kombo pour apesa ba mbote a remercier bango ye moko kuto mona ka liboso wana azotuna nani mosusu ba pesi ye kombo ba seki nani mosusu kuto soki to côté en profondeur ba tonton Omar wana nyonso apesaki bambote te to a remercier ki bango te ba tonton Bobo bazalaki mentionné te mutu liboso kaka oya bimisaki kombo c'était Bijou la reine ye kutu batu o bazalaka pembeni na ye ya makasi ezalaka Marina Laba na tantine Liza et pourtant ba kombo wana kutu ya ba tantine Marina na tantine Liza batu nde babando pesa ye moko kutu abimisaki yango na munoko na ye penza te batunde ba pesa ki ba kombo wana bazo souffler ye de ye pe a répéter mais mutu kaka kombo liboso ebimaki na munoko na ye c'était seulement Bijou la reine alors la famille totika moi biloko a bongo to yebite yeso ki Mams na Belvi Kandi bazalaka na ba problème biso etali biso te kande na lobaka etali bango moko na Nzambe biso penza etali biso te etali penza biso te mosusu to comprenaka pe ba situation la famille ngana lobaka toujours babilo mosusu faut ko lobaka mosusu to talelaka pe ba situation tali yo moko lobi na situation oyo nga moko kutu na remarqué que je m'excuse ba kombo nyonso Belvi Kandi abando pesa babanda nde ko pesa ye abando remercier babanda nde ko souffler ye ezate ke ye moko bando bimaka na munoko na ye te ba o soufflaka ye yango yaki kosala keno ndenge eza boye akomaki komentionner ba kombo wana mais pourquoi biso communauté na biso tolingaka toujours na place o makambo eza biso tolukaka makambo est-ce que toyebi ke ba mbutu to ba matata o ezokota entre ba comédien na biso pe ba fan biso pe ba kroni fati na ba kroni mama nous sommes à la base de ça aussi parce que biso to luka na place makambo ezate biso tokomi kotia makambo
na place oyo toyebi ke place oyo mpenza makambo eza nango te me biso tooluka kaka totia problème ce qui est mal hein? Eza lisusu normal te eza lisusu bien te bandeko na nga. Grand merci na balandi nyonso ya Etoile Nines TV. Grand merci na ba o nyonso tu bazwaka ta na bango mpona kolandaka biso. Grand merci bandeko na nga de partout. Grand merci na bino nyonso. Naye koyebisa bino ba merci. Bino nyonso bobengaka biso, botindelaka biso ba message. Bino nyonso bozalaka toujours et encore elongo na Etoile Nines TV. Na pesi bino ba merci ebele. Ba matondo nanga na ye moko sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oya tikaka biso te, sponsor na biso oya zalaka toujours et encore elongo na Etoile Nines TV. Na tangwa pasi, na tangwa mawa, ya zalaka toujours na biso. Na pesi ye ba matondo ebele na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Bambote nanga na balandi nyonso ya Etoile Nines TV, bambote na bino nyonso bolandaka biso, bambote en tout cas boza na bino ebele wana na opesa bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda mwasi nzombe. Na pesi bambote nanga na ye moko Madame Judith Diampo Visa, hein, pas possible. Na pesi bambote nanga na mama Tina Sambia, bambote nanga na mama Titi, bambote nanga na mama Joséphine, mama Pierrette. Na pesi bino bambote bisika nyonso bolandaka Etoile Nines TV. Na pesi bambote na madame Makoso, hein, Makoso na pesi yo bambote nanga na ye moko madame Marie-José Chala. Wana pesi yo bambote. Tonton héritier yola noko ya bana na pesi yo bambote. Tonton David DVD. Ah, na pesi yo bambote na système moko ya Tokos. Bambote nanga na madame Sandrine, madame Madeleine Keta, madame Bijou, madame Pacifique Kiyong na pesi bino bambote talaka bino basi nzambe. Basi ya makasi pas possible. Bambote talaka moi de la femme na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga lelo toye na ye moko poutine de l'écriture, toye na Belvi Kandi la patrona, toye na Belvi Kandi mwasi nzambe, toye na Belvi Kandi, hein? La maman de la famille Libota surtout. La famille, meilleure façon na biso ya ko soutenir Belvi Kandi. Kande na lubaka eza kotombola ba film na ye, kotombola musala na ye, kotombola penza, hein la famille. Belvi Kandi azo sala musala ya malonga makasi, musala oyo ezomonana na miso. Na miso penza, je m'excuse, e omonana musala na ye ezomonana. Lelo oyo ba film na ye ezo éduquer en masse. Ezo éduquer bato ebele. Kande na lobaka mosusu na ba émission que non. Ndenge eza boye ba film na ye eza na ba famille mosusu. O ba bando likana ba moma moko pas possible. Mosusu ba papa mosusu na ba mama mosusu ba komaki tina niveau que non ba sala divorce, ba divorcer. Mais ka kolanda ba film na biso, moni mama azongi na place na ye ya kibo mama, papa pe na côté na ye azongi pe na place na ye ya kibo papa. Et ko sala que non mariage na bango ezongi na nzela. Na côté mosusu, eza na ba famille mosusu oyo ba parents bazalaki a mesure te ya ko éduquer bana na bango. Omoni neti film o totalaki ya bana poto. Ya bana poto film o totalaki na bosani penza mwa titre Mama Ani azalaki na bana na ye na poto. Bana bazongi Kinshasa, tala ndenge bana babandaki ko se comporter, mais tala suka na bango. Ezalaki film moko eyaki na éducation ya makasi, eyaki penza ko éduquer ba famille ebele. Ba famille ebele la famille. O biso kutu ebele ya ba panga ba yeba kite ke non na poto wana mosusu to obebisaka bana. Eyaki ko éduquer bana, eyaki ko éduquer pe ba famille mosusu, ba parents mosusu bazonga na nzela ya ko éduquer bana na bango na nzela moko malamu. Alors ce genre de choses, ce genre de film eza ba film moko otali mutu oyo azosalango azokomango biso musala na biso kozala nini to ya kotombola ye
toya koapresie ye, toya pe kokumisa ye na ndenge moko kaka ya bien. Hein, la famille? Totika bamakambo wana ke no mutu tela lobaki, mutu tela salaki, mutu tela mataki, mutu tela akitaki. Babiloko wana bandeko nanga ebedisaka biso bamabaku mingi penza makasi. Toza batu. Dans la vie, c'est tout à fait normal. Soki oza na émotion ya makasi, soki oza excité na makambo moko boye, soki penza mwa makambo moko boye kitoko ekomeli yo to ya mabe, mosusu to perdraka na mitu na biso obosani peut-être makambo nyonso. Alors soki mutu abosani biso musala na biso kozala nini? Eza te to ya to juger yete, to ya to loba yango wana te. Mais musala na biso ezala kaka, c'est tout à fait normal. Abosanaki, eza te ke soki amentionnaki kombo ya intel, c'est que baza na problème te. Eza kaka émotion. Trop simple. On n'a pas besoin de venir ici pour juger quelqu'un. Non. Ezala ka bongo te. Hein, la famille? Courage surtout na yo moko poutine de l'écriture et surtout bonne fête de la femme. Hein? Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19, la famille, na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour le 19, la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.